Bika tokubika moko tovana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Nsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwa dia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tolanda kimbate na biso tata pasteur mtate biso abandera kina banzemba ba Yuda akena mibeko mikanda na yasuka toyoki tobomba tosalela pona mukolo wana tobika tolandi tata nzambe nkolo tata mulimo santo oyo tozali kotonga ezali ngomba ya tata mulimo santo elakisike biso batuto mipesi likambo tozala nango monene tozalaka makasi na mabondeli ntango oyo tokomi nango 4e génération eza na makambo mingi tozali komona yango tozali kovivre makambo yango ndenge nzambe alobelaka yango ndenge nkolo Yesu alobelaka yango ndenge ye moko papa Kimbangu alobelaki yango ndenge mpe bapapa bayebisaki biso makambo eza koya liboso ya minene ya mpasi mokili ekoningana tokozala na esika ya kokimela te mokili mobimba il faut eningana yango batikilaka biso libonde le 6 avril abondeli ya tongo abondeli ya bangonga soirée na poko soirée pe tozwaka mbote
po te wana eza na ntina. Liwa eyelaka biso, kasi soki ozalaki na kati ya kondima mpe kosalela Nzambe ata okufi, bomoi ekozala na yo ntango wana. Ndenge batunaka Nkolo Yesu na bayekoli, biso tolandi yo Nkolo Yesu, tokozwa nini? Bomoi ya seko. Réponse Nkolo Yesu apesaka. Kasi soki osalelaki Nzambe te, liwa ekangi yo, ozalaki mpe na baproblème mingi, nani akoyamba yo? Yango ekozala ndenge nini mpe? Nkolo Yesu ayaki kokufa mpona biso bato. Tataki mbangu 30 ans ya boloko mpona kobikisa kaka biso bato. Otiki mokili, nani akoyamba yo? En même temps, Nkolo Yesu alobaka ke pa ya tata ba place ezali mingi, nake kobongisela bino esika. Yango nde tosalelaka makasi mpona mabondeli. Yo moko obikisa molimo. Mipepe ya ndenge na ndenge oyo ezali koya, oyo ya mabe, mpe po esimba biso te, tomipesa na mabondeli mpona mipepe wana ya mabe eleka. Bamaladi ya ntango oyo azali seki te. Biso makasi na biso na mabondeli, ndenge bapesela biso programme yango nde tolandaka ntango nyonso. Botongi mpe ezanga te. Teke tozotonga lingomba ya Tata Molimo Santu, tozokoluka mpe te eloko moko tobosana te, tomipesa mpe makasi mpona misala. Baprogramme eza koya, programme eza kosalama. Oyo ezali ke tozongela makambo nyonso oyo batata batikelaki biso. Tokosalela yango mpo ete pasi esila. Mayele ya mabe eleki mingi na mokili. Oyo ezali ke biloko oyo Nzambe asalelaka na maloba, babebisa yango na Satana. Milimo ya bato ekotaka na mabiloko wana, oyo ezali ke bolamu ezali lisusu te. Modimo wa mabe esi ekota. Mingi balobaka, papa fongola miso, fongolanga miso. Biso si tomonana ntango batata bazalaki, mutu moko asengaki bafongola ye miso. Mutu yango mpe autaka na Brazzaville. Ntango papa simbi miso na ye, akomi komona ya mabe na ya malamu. Ntango akatisi na Brazza c'est pire. Akoki kovanda te, azongi mbango. Papa kanga miso nanga parce que naza kokoka kosupporte te. Biloko nyonso ezali mabe, eza mabe. Satana se abebisa yango. Kasi yo olobaki bafongola yo. Nzela azokomona makambo. Akoti ndako ya Nzambe mpe makambo wana azokomona yango. Tozali bato me bakomplikasio ezali. Yango azongaka mbango mpe ya papa azongisi miso na ye akangi yango. Po lelo soki balakisi makambo eza koleka na mokili, okoka kosupporte lisusu te mokili oyo.
biso foto bonde la toza makasi nyonso ya mabe elimwa ekende musika oyo aye moko nzambe asalaki yango nde tokokontinue kosalela yango ya batata bamama ndenge toza koloba omipesa kaka programe ya nzambe oyo tomoni nano te ezali mpe eza na liboso eza koya oyo ezali ke nzambe aza koluka nzela mpo nini likambo na ye emonana mokili mobimba bapasi na biso esila kimi eye na biso bato bolamu ezala vi mosusu oyo nzambe akobongisela biso yango tolobi mpona lelo tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Bika takubika moko twatonda lusiku musu lwa tata nzambi munkumba se ye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela